RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouebake depuis 1992, 32 ans le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA. Bon début de week-end na balandinyo so ya info lingala journal ya peuple pour na peuple to funga basango na biso na présidence et pas iwapi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba que jeudi 9 mai na cabinet na ye premier secrétaire de cabinet équivalent ya premier ministre ya mboka Kenya ba témoin événement héritier Mapindemi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo jeudi 9 mai 2024 na palais de la nation et l'ongona premier secrétaire ya cabinet oyo ezali équivalent ya premier ministre ya république ya Kenya Musalia Mudavadi ye azalaki porteur ya message spécial ya président kenyan William Ruto. Boye alobi bazali ba partenaire elongo na mboka nyonso na communauté d'Afrique de l'Est et AC na mokuse balingi ko continuer ko travailler ensemble de manière cordiale pe lisusu bazala pene alobi bazali intéressé à kokolisa commerce ba affaire entre mboka mibale ndenge Mudavadi asukisa ekoloba alobi baye ko réaffirmer que Kenya azali ko respecter intégrité territoriale pe souveraineté ya République démocratique du Congo bazali ko rassurer peuple congolais bango bako travailler elongo na ye pona kimia pe stabilité na mboka ndenge abakisaki koloba envoyé spécial ya président Ruto premier secrétaire ya cabinet ya Kenya ye na ngambo na ye a salué son intervention ya chef de l'état na incident oyo esalemaki na compagnie Kenya Airways bazali ko apprécier que ezala résolu de manière amicale bazana sengo président Tshisekedi a communiqué bango avec beaucoup de respect bazana message moko kitoko oyo bakomema epai ya président Ruto ndenge asukisi koloba. Après 1 mois et 10 jours, il y a nomination, il y a Premier ministre Judith Soumina Toulouka, gouvernement et Zobi Makakate, blocage et zan à niveau nini. Tentative à ma réponse et l'on a héritier Mapindemi. Depuis Azalaka nommé le 1er avril, Madame Judith Soumina Toulouka, loko la première ministre, Lelo et Kokisi pratiquement 1 mois et 10 jours, toujours gouvernement et bimina noté, Nzo Kande Batu Ebele, Bazali Kozela, gouvernement ya Liboso, ya deuxième quinquennat, ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo etalisi que, ba urgence ya mboka, ezali vraiment Ebele, kasi Siti lelo mboka ezo vivre kaka na gouvernement oyo ezali démissionnaire na ba limite na yango nyoso donc mboka ezali bloqué ba décision mosusu moyen ezwama ezate makambo mosusu moyen esalema ezate donc ba ministre bazali limité na ba signature nzokande ba consultation ya premier ministre et si la kala ko former gouvernement et commis équation pour après ba consultation akokaki kozwa tango oyote misusu bazali koloba ba tractation na niveau ya union sacrée oyo ezosila te toyebite soki toloba nini tango mboka ezali na ba urgence ebele kasi formation ya gouvernement ya pamba ezo poser problème nzokande na Sénégal to monaki quelques jours ya pamba après prestation de serment ya président na bango gouvernement ezalaki formé kasi awa na Congo des mois ya retard
pe ya manœuvre ekota batoti na mikuwa yango wana tozobosana ba urgence tokosenga na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na premier ministre ba accélérer na dossier oyo gouvernement ebima pomboka etambola po depuis président apreta serment tozokoma déjà na katikati ya mvula sans gouvernement ezali eloko ya ko encourager te ya boye toloba nini eloko nini ekoki kozala facile na Congo en tout cas toyebi te. Opération Panthère Noire pour na ko traquer bakuluna na ville ya Kinshasa et komi pe na ba dérapage ebele oyo population azolela bulanda réflexion oyo info lingala esale bino. Mikolo eleki na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, likambo etali phénomène kuluna et continue qui pe ezwaki ampleur na ndenge ya mabe na ba différentes communes. Bosimba ke population amilelaki abelelaki ba autorité po ba kosala quelque chose enfin ke ba yeba na ko éradiquer phénomène oyo et komaki ko kota tina mikuwa ya population. Zokande ba autorité ba zangaki te koyoka pe batiaki en place oloko babengi Opération Panthère Noire. Opération Panthère Noire, Oyo, vice-premier ministre et ministre intérieur, Mwanamboka, Peter Kazadi, Atakiwana, pour na ko traquer ba malfrat Oyo, ba kuluna, nandenge bazali ko nyoko la population, ko boto la kabiloko, ko kataka bango ba machette, pe ko yiba biloko ya ndenge na ndenge, nyonso wana ezalaki kaka pona koluka, ba paisible citoyen ya ville ya Kinshasa, ba yeba na kopema na kimia. Boye tango babandi ko traquer ba kuluna Oyo, population a komi kozama souffle nzokande tozali ko encourager ba autorité bako ba opération Panthère Noire Oyo batikate pambate ezana ba élément mususu ya mabe ya bakuluna bakotiti na kati ya population bazali ya kobombana nde na ngambu ya population esengeli pe baye bakatango nyonso ko dénoncer bana oyo ya mabe bazali kovanda kati na bango pambate phénomène oyo ezwaki ampleur ya mabe pe enyokolaki population kasi likambo mususu ya pasi pe ya mawa ezali kaka ke tango ba opération nyonso ezali kosalema ndakisa opération Panthère Noire ba dérapage ezanga kate ba élément mususu ya police nationale congolaise oyo bazali bongo mal intentionné bazali ko profiter na opération oyo pona kosala makambo ya mabe na ba différentes communes oyo ba doléance ezali kokoma population azali kolela balobi tango mosusu ba patrouille ezali kosalema bazali kokota na bandako ya batu pona kobotola biloko ba paisible citoyen okomona pe bana misusu to bilinge bazana bango batu ya kuluna te kaka le fait que akangi suki atie lox alati eloko ya matoi na mbala moko ba agent de l'ordre oyo bazali ko confondre bango na bana kuluna komema bango bisika oyo bazali kosenga bango ba amende ebele nzokande ezali opération moko ya malamu oyo population azali ko encourager kasi esengeli ba élément ya police basala yango na bokebi basala yango na limemia bakanga batu oyo bazali ba innocente bakanga réellement ba bana oyo bazali ko nyoko la population oyo to bengi ba délinquant to pe ba kuluna kasi soki bazali ko sala yango na posa ya koluka ndenge nini kozwaka ba amende ebele e kozala malamu te bokoki kotika ba kuluna ya solo bolandi ba innocent pe bokangi bango na tina wana phénomène e kozwa réussite moko te pambate population ya ville ya Kinshasa azali kozela vraiment opération oyo ezala réussite totale banditisme urbain tope kuluna esi la libéra na ville ya Kinshasa pambate e nyokoli population na ndenge ya kosakana te. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba école la fondation Norombungu ba clôturaki poso na bango lokola momesano na kilt moko ya kafu héritier mapinde me la dilane. Oh Jésus, tu es tellement bon. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu oyo ekambamaka epai ya yemoko honorable Nerombungu baklotiraki poso eleki c'est-à-dire vendredi 3 mai ndenge babandaka semaine na culte moko ya kafu elongo na ba personnel pe mokolo ya vendredi suka ya semaine basukisaka na ba élève pona mbala oyo elika kesa oyo azali moko ya ba enseignant yende ateyaki na mokanda na Apocalypse alobelaki mingi livre ya Apocalypse boye ndenge ebombami makambo ebele na kati ya livre bomo ya motope ezali lokola mabombami oyo ebombami
kaka nzambe nde ayebaka eloko nini moto aza na yango na motema na ntina wana moto nyonso esengeli oyo eloko epesaki ye pasi mikolo eleki ayeba na kotourne page pamba te nzambe azali capable ya kochanger vie ya moko na moko bosimbaka culte d'action de grâce oyo ezalaki occasion moko kitoko ndenge kaka bamesana kosala complexe scolaire mama pemba ezali eloko ya fondation Néron Mbungu ye moko nango azali évangéliste itinérant ataka nzambe liboso na makambo na ye nyonso talati na ba réussite ezalaka tango nyonso na micro ya Info Lingala professeur Eli Kakesa expliqué tina ya culte oyo nazali personnel na complexe scolaire mama pemba na vision ya fondateur Néron Mbungu Fuma Banga Moyo lelo tozalaki na culte na biso ya action de grâce oyo tobandaka nango le lundi na ba personnel lelo vendredi nde tosukisaka na bana classe biso nyonso tout ensemble bongo tozalaki na présence ya Yawe na tongo lelo avant tobanda ba activité na biso ya journée na lisungi ya nzambe apemisaki to partager liloba na ye na livre ya Apocalypse chapitre 5 du 1er au 3e verset nde sika wapi tokendaki kolobela likambo etali ke bomo ya moto ezali lokola livre oyo ekobomba makambo na kati na yango libanda moto akokomona neti te me nzambe na yebi oyo ebombami na kati yango tala ntina tokendaki kolobela soki eza na makambo etungisaki biso lelo nzambe atourne page na complexe scolaire mama pemba école ya fondation Néron Mbungu ezalaka kaka makambo etali prière à part prière eloko moko te ezalaka liboso batiaka nzambe liboso lokola fondateur na yango évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azali mosali na nzambe bapersonnel administratif baenseignant mpe baélève nyonso bakota kaka na même rythme kaka na masolo etali mama pemba kilte ya bafinaliste ya complexe scolaire mama pemba esalamaki na CAC ya Lemba Gare 1 na commune ya Kinseso bolanda. Pendant 6 jours mobimba kobanda lundi 22 avril kino dimanche 28 avril 2024 paroisse CAC ya Lemba Gare eyindaki na ndenge ya kosakana te na oyo etali séminaire ya balaika nyonso elekaki vraiment kitoko orateur ezalaki évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu yende ateyaki pendant 6 jours oyo na paroisse ya Lemba Gare 1 epai wapi bana nzambe bazalaki vraiment édifié na thème monene ezalaki comment marcher avec Dieu pona mokolo ya liboso honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant atalisaki ke na ebandeli nzambe asalaki moto pe atiaki wana pona kobatela pe kokengela elanga ezalaki occasion pona moto aye bakomarche elongo na nzambe na nyonso wana orateur honorable Néron Mbungu atalisaki polele ke moto nyonso oyo azali kotambola elongo na nzambe akozala wana réussite ekozala na ngambo na ye boye créature moto na mokili akilamaka pona kovivre libela kasi lokola alingaki kotambola elongo na nzambe te nde makambo ekomelaki Adam na Eve na nsima na bango kolia mbuma donc nzambe nanu liboso na makambo nyonso oyo moto azali kosala ndenge évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu atalisaki bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya dimanche 28 avril 2024 tomonaki mot de circonstance epesamaki epai ya président ya laïque ya paroisse Lemba Gare na commune ya Kisenso Jean Mandundu ye atalisaki ndenge nini séminaire oyo ebandaki pe ndenge nini ezali kosuka nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya suka évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu atalisaki marche ya bana Israël ndenge nini batambolaki elongo na Moïse epai wapi nzambe abandaki bongo kokamba bango orateur évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu alobaki ke esengeli kosalela nzambe kozala na patience kozala na obéissance pe kotosa makambo nyonso oyo nzambe azali koloba ezali ba principe oyo ezali kosala ke moto ayeba na kotambola elongo na nzambe ko se détacher na yete alobelaki mukanda na Exode chapitre 32 verset 1 ateyaki pe na mukanda ya Proverbe chapitre 16 verset 18 epai wapi alobelaki même likambo ya orgueil ezali mabe boye honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant ateyaki bana nzambe esengeli kozala toujours à l'écoute du Seigneur nyonso wana esepelisaki assistance basepelaki vraiment na ndenge ya kosakana te pendant 6 jours oyo assistance azalaki vraiment édifié na maloba kitoko oyo évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu ateyaki bango pendant 6 jours
Na micro ya Info Lingala, coordonnateur ya ba paroisse ya CAC Kisenso, Jean Lelo a pesa ki impression par rapport ya déroulement ya séminaire oyo. Ezalaki général kotambola elongo na Nzambe tiré na livre ya Genèse 17 le premier verset. Tei banda lendi tino lelo aprotiré atalisi biso makambo ebele koyeba lolenge Nzambe azali ba principe na ye lolenge tokoki kotambola na ye mpe ba obstacle oyo ezalaka tango tozali kotambola elongo na Nzambe. Lelo achite na kolakisa biso ete toza mutuya na miso na Nzambe na mokanda ya Esaïe 43 verset 4e kuna Esaïe azali koprofetize ete biso bana na Nzambe toza mutuya na miso na Nzambe. Esengeli kaka totambolaka elongo na ye. Tosepeli mingi na nyonso eleki Nzambe asungi biso ebandeli katikati te nosuka. Nzambe azwa lukungu. Merci beaucoup. Nyonso wana ezali kotalisa ke bana ya Nzambe bazalaki édifié pendant 6 jours na prédication ya honorable Néron Mbungu bayokaki vraiment kitoko comment marcher avec Dieu. Suite à la modernisation, il y a piste, il y a Luano, na Lubumbashi, CAA a modifié horaire, il y a Bavol, na différentes villes, il y a RDC. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours mpona kosatisfaire baclient na ye a modifie bahoraire ya bavol na ye na suite ya batravaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi ekobanda kosalema à partir ya 7h45, Kinshasa Goma ekobanda kosalema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango ekobanda kosalema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu na ngani ye Kinshasa Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso pembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te. Na rubrique Nabiso ya boyebi lelo rédaction ya Info Lingala elobeli village Ngalema elongo na Nadina Sona. Village Ngaliema ezali village oyo ezwami na ouest ya ville ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Village oyo esetira de Kitambo vers sud ya Komataka na Mongaliema tout au long ya route de Matadi na oyo etali administration nango bosengeli koyebake yango ezwami na ville province ya Kinshasa. Pe na oyo etali démographie bosengeli koyebake village Ngaliema bazali na nombre ya population ya 682 135 habitants. Pe densité nango ezali ya 10 890 habitants par kilomètre carré. Na oyo etali géographie nango boyeba ke coordonnées ya village Ngaliema ezali boye 4 degrés 21 minutes 42 secondes na sud pe 15 degrés 13 minutes 6 secondes na est. Na oyo etali superficie nango ezali bongo ya 62,64 km carrés. Kuna na village Ngaliema langue oyo edomina pe elobamaka mingi ezali bongo Lingala. Pe commerce ya makasi oyo esalemaka na village Ngaliema oyo ezali nde kote kakayas le long ya avenue tourisme na commune ya Ngaliema référence nango Mimosa. Na oyo etali
géographie bosimba ke commune oyo ezali borné na nord ya fleuve Congo pe Gombe na nord-est ezali na commune ya Kitambo na est ba commune ya Bandalungwa pe Selembao na ouest pe sud na commune ya Mongafula na oyo etali histoire nango bosengeli koyeba ke village Ngaliema ezwa kombo ya Ngaliema chef oyo asignaka traité ya fraternité na Henri Morton Stanley na 1881. Village Ngaliema est créé le 12 octobre 1957. Commune ya Ngaliema eza na 21 quartiers pe 198 localités. Totangi, Lukunga, Ngomba Kikusa, Bumba, Binza Pigeon, Djelo Binza, Bangu, Punda, Kimpe, ancien combattant, Basoko, Congo, Joli Park, Kinkenda, Kinsuka Pêcheur, Lonzo, Musei, Mamayemo, Manenga, Finda, Monganga, Pelubudi, ba localité nango ezali Montfleury, Binza Ozone, Binza Météo, Binza Delfo, Binza Pigeon, pe Binza Ipen. Na page na biso astuce lolo total sibino ba bien fait ya makala topé ba poussière na yango bolanda. ezalaka répété à travers saveur nango délicieuse pe ba effet bénéfique nango po na santé yango eza nini eza nde bisapu to pe ba graine ya ngai ya rouge epai wapi basalelaka yango boisson mingi na Afrique à travers ba graine na yango rouge pe délicieuse boisson oyo ezali vraiment traditionnel epai wapi epanzana mingi na Afrique na ba pays lokola Sénégal, Guinée, Mali, pe Benin kobakisa na Égypte na oyo etali ba bien fait ya bisapu bosengeli koyeba ke ezali boisson moko makasi pamba te e facilitaka digestion na ndenge ya kosakana te bisapu to ba graine ya ngai ya rouge yango ezali na vitamine C pe eza antioxydant yango eréduisaka hypertension eréduisaka cholestérol eréduisaka triglycérine eza antioxydant eza anti-inflammatoire ezali vitalisant régularisaka glycémie ezalaka pe lisusu antalgique pe eza anti-stress epai wapi esengeli na moto nyonso komelaka bisapu oyo en gène vers moko na tongo pe na pokwa pe epetisami makasi na basi ya zemi pe bato oyo babelaka tension ya komela jus ya bisapu oyo to pe bagraine ya ngai ya rouge. Pose à la bonne santé poto ya komela eza c'est Protuvac. Qu'une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Merci na confiance peuple fidélité bozala kanango na info lingala journal ya peuple pour na peuple édition na biso ya mokola lelo et comme na suka soki bosepela kina yango bolba merci na Fabrice Lundo Miozala kina sima ya caméra pe na montage concours rédactionnel ya Nadine Sona pe Nathalie Kaila supervisé pa ya héritier mapinelo ngana bino tokutani na mokola ezali koya au revoir. Bobenga ye
sumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Ampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe Sibandimayo, Bisengo ya Fly CAA.